l'idée ya ko suspendre to ko boya artiste mise ba evre na scène ya Europe eta ki yo jeune. En tout cas na mikaki ko komela ndenge tout ça ra toujours kuna bokechu na komela pe odombo na komela pe bato ebele o bazali kuna. Donc na roki ko loba par exemple pa ba musicien sanction o ba pesi bango ekoki. Totika ba musicien basala musala na bango. Bosali oyo esengela bosala. Oyo ndeko na biso asali poza mama. Au nom par exemple ya ba mama nyoso na soni uti koleka na sengi pardon na sengi bolimbisi. Maman, je pense que ozali mama oboti bana na artiste munene ya mboka na biso. Tika ko kisa ba congolais soni. Soko za na besoin de succès, balukaka succès na ba makambo. Pesa biso makambo. Réseaux sociaux et trouble yoté peut-être pour na ba nombre de vie. Emsou peut-être na Abidjan ba ebioté. Alors lobby bana no ba okola ba ya kolakisa. Ba ya kolakisa bango ke non. Voilà maman na bino déjà tout monde a été là makambo ya sala. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awa Minga Rolebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba Tumba TV. Tumba Tumba TV est biso yango. Yor longo tumengete Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano esele tapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna bozo d'informations ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes, hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba. Balobi kunane me formation ya bien, me formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meus. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais, Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022, tu continues déjà quoi. Quand tu Tumba Sikoyo, la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà, nous avons un warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique pour soutenir ma Sanabiso, presse internationale. Zakari Mwamba. Désormais, Tumba Tumba TV. Et comme c'est une chaîne, tu peux s'abonner, tu peux faire poids. Ça la bien quoi.
Voilà, bonne chance à toi, Zakari Mwamba. Eh, Ngaï, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, venez ma Kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi, c'est la bébé, va paquet. Kaka, kaka, kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Il y a Petit Zach les Mwamba. Qu'on a des beaux informations sur le pena. Sur la chaîne. Et là, il y a Tumba Tumba. 100%, il y a Petit Zach les Mwamba. On est ensemble. Il y a Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zacle. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo ye babi Tumba Tumba TV officiel balobi avec Petit Zachary. Petit Zach, le petit à Zakari Bababa, c'est ce que Zach la mouké, Zakari Mwamba. C'est gastrique 4 nangala maramba. Losa konabino e. Balungola moi si kaleso balai sakai. Tu balai sakai. Babi awa. To s'abonner massivement. Balbi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa. To tumbao. Nanema mabete. Puis on a une période de Facebook. To tumbo le roi bena dendo to balus to le roi soso to tumbi. C'est l'une de Kardashian Bizoubaï. Nana Barek, on l'a mingité. Idéologique mouché pour m'avoir que le métier est parti dit n'est que les oui les bottes là par rapport à mon appel là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission ici dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale balobi deux fois te piqué to bandara mbangu banda ko like lenga yo banda ko s'abonner di nazo recommander bino tout bana papa SKK tout bola muka bo s'abonner ba wario bola muka bo s'abonner ba gauloise les espiritas d'héritier Watanabe lenzo ide Weranson ah nazo robenga bino tout bola muka bola like ba kofifi ba kofiete bola ikelenga ya bo s'abonner massivement na chaîne bino Tumba Tumba TV officiel Zakari Mwamba encore et toujours chita sima deux fois tes changements de fréquence bon comprendre que tige idéologie a tige retire toujours balobi Zakari Mwamba yeyo oya bino yeyo oya sepeli sarabino la palo a forma rabino a informa rabino tout vous êtes parpillé à travers le monde merci là tout vous avez prêté la main forte oya vous allez confiance à Tumba Tumba TV officiel merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafou de René le président de l'association qui cite de Bretagne là où repose le cœur de maman Isabelle Marinette pire Fachi Betondi pire petit Aya Denguez Bougele Ngaïl Kikingeso Ngaye le futur PR Kikingeso Balobi l'homme qui joue au monopole avec les vrais billets le prince Saladin merci beaucoup là-bas tout merci na secrétaire il y a association de qui cite de Bretagne Yenani maman bite na kata reine wana merci la maman Louisa présidente de l'association qui cite de Bretagne na kata Angola balobi o esangisi bongo 3 pays Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Angola balobi deux fois te naza kolela association Froid Bantou mabe inga Froid Bantou association oyo eza kokambama na ye moko papa Tridor Chibangu oyo naza kolela mabe pour créer association Froid Bantou pour kosangisa bakasa tout besoin éparpillé à travers le monde o azala posa sa derrière la carte association Froid Bantou eza uniquement bakasayen oh ngala zala ngai mutu amanyema okota te na Froid Bantou oh ngala mutu ya bandundu ya bakongo okota te afoka kasa lo wa biso kakujimini to hein ndi sankadi ya buni kakweba hein naza kolela titi chibangu mabe na kata Lubumbashi wana la musela ba otuba bala muka banda ko like ba s'abonner di émission ngo merci beaucoup na Eva Tumba
kalombo na kata anverse wana masha mumenu kulutu na ngai lelo tokotumba ye ngai leombo mae mokonza Autriche tokotumba nani première fois kokitane kin abi na yo kaka tumba fonga imoko na vivre en live le Vietas balobi grand boxer maestro oyo abunda kuna na kata state na 001 na yebike sika bakeli ngolela bazali motema bata Patrick Amis merci pour la geste coupe moko très bien merci nenge o sala pour na nenge boza ko soutenir ngai keli ngolela motema Patrick Amis na Montréal wana merci na président Alain Mutaga ya ba Alain yo yebi sela ngai KBG KMBK bongodi azala déjà ko la muka masaranga na kati yo yebi nenge to sola masolo toko fandisa je kaka nenge zalaka dadi nzazi ye ngai bato yo baza ko soutenir Tumba TV officiel oyo baza ko partager baza ko kotisa ngo diji e kota déjà ba kote wana papa na Daxiel yo yebi nasa ko lela ko la distance mabi yebi selanga David Matadi ba la cha majesté nasa ko lela mabe yo yebi Merlin bitiama Merlin merci beaucoup déjà tanga za ko kota bio tout bola mukaka déjà bo banda ko like bo komona ya wa ngaye auti fresh mana 001 kota ba chini yong lutondo côté ya ba chini yong lutondo côté ba Vianel Mbumba elegantissimo côté ya ba Judith Muipata motema Serge Mbo aza ko kota déjà poto solana ye le Vietas kotaka déjà po oyena tumba le Vietas en personne. Bonjour Tumba. Bonne santé. Santé qui toko na ngolu ya nzambe ndeka oza komona esengo atro komona yo fara. Ouais, natala kaka na mona ko kaka en tout cas esengo atro fait plaisir à trop komona yo. Merci beaucoup les Vietas. Pourquoi les Vietas? Eugène Boye, les Vietas. Ouais, le Vietas c'est ezali combo non propre o epesami epa ya papa na maman parce que baboti ngai bazaki déjà âgé. Oui. Alors ba eko juger bon balobi que non comme to boti yo na âge yo to sepeli pe que to pesa yo levier o sa pe marambo oyo ba vie bazala yango wana kombo nanga le vieux tasse. Outi précisément wapi na bato tout Orlando à travers le monde sikani ba Monique Kassi ba Ali ba honorable Arnaud de Waku bazali baza Orlando ba grand frère propre Didier Nitou o baza Orlando yo ba même Hérode. Oui, na outi na États-Unis, na vandara na États-Unis, na Chicago, na state na ngeza Illinois, ba o ba ebi nga ba ebi. Donc na outi fraîchement na États-Unis, na Chicago. Fraîchement na États-Unis na Chicago. Au yena kin, ça fait déjà combien de temps au Sao? Bon, ça fait presque une semaine et quelques jours depuis que na commis na Mboka, depuis na zana mabele. Depuis na mabele déjà une semaine mais occupé sans côté artiste musicien ba tu ko perdre l'un à baoba ya musique na biso le général Def Defao. Oui, en tout cas na profité na pesa en tout cas na ba mélomane surtout il y a bonne musique en tout cas ba mes condoléances na famille biologique et puis na ba nekonyo surtout en tout cas wana za baoba et ça là qui vraiment pas si mais en tout cas nzambe na pesaka nzambe pe mtazwaka en tout cas que l'âme de notre artiste légende Ape Manakimia. Merci. Merci beaucoup. Les Vietas Oye à Wanakin, il y a de cela une semaine déjà. Et au Salaranini aux États-Unis, où il le permettre, yo Oye na tige, Nakata Tumba TV officiel, Oye na mu PPA Sika, na 2022 Oyo. Nini, au Salaka, pour les loya au télémana tige Oyo. Oui, en tout cas, na Salara d'abord boxe. Na la boxe comme discipline nanga mais à part wana na bolingo oyo nazara nango na Congo pour na bana mboka nazali na fondation le vieux tasse et puis nazali na El Tasse Prod o nazanango et puis à part boxe ça dit fondation le vieux tasse oui El Tasse Prod oui ça dit pour wana ils ont maison ya label ya production oyo ezali kosunga ba ndeko na biso awa na kati ya Congo et puis ko sunga ba ndeko oyo côté fondation oyo ba orphelin ba mama veuve ba zangi oyo nde toza koloba donc o pe toza kotala mingi côté wana
ezali aspect mususu toza nango na kati ya fondation ezali kaka par exemple veuve te orphelin te mais toza kotala bato nyonso tout parce que neza vraiment te ke naza kotouche côté politique mais mboka na biso ezali na besoin ya lisungi ya bato nyonso tout parce que to biso nyonso tout toza awa tozo vivre lokola orphelin tozo vivre lokola veuve bato bazangi donc voilà yango mboka na biso ezosenga to soutenir biso na biso. C'est-à-dire, la fondation, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce qu'il y a certaines personnes, prêtres, l'art, makambu, mais il y a créer le fondation, le ONG pour nous sunga, topé koya ko visiter oyo bazangi, et c'est un peu moins passé na bato bongo. Mais la majorité ça ka muto yazo débrouiller na moins 1000 francs na zouakawana à permettre à 1000 francs oyo na longola rata 600 francs. Naya rodosunga pe bandeko bazana mosko likanisona ya la fondation et utaki wapi. Oui, ndenge baloba kaka c'est-à-dire na botami nango et puis naza na famille oyo je pense que na monga fula na éviter ceux qui muto romeka ko contredire maman nanga Honorine et puis papa Tassé, c'est-à-dire bayambaka d'abord batunyo soto, c'est-à-dire ozala mwana na yo za mwana eta royamba yo. Et puis ceux qui maman na biso alambi biloko azalaka toujours na tendance que abomba biloko 2 jours 3 jours donc soka alambi arozwa biloko nyonso arocha place wana o azana nzala atozo leka wapi atozo sala nini apesaka donc ezali eloko oyo na botami nango et puis na landi ba parents nanga bazali riche te mais na mukie o baza nango partagera toujours na bato. Alors le fait que ngapé nazali komona comment est-ce que bazo nga kosalisa na bato libanda na maboma na ba fazer au mona mama zo ke kotikela novargine aspirine papa zo zoye kende sukola ajwa pesi elamba nyonso to na biso zo komona ngoneti par exemple bozo kotila biso esprit mabe ndé kindo kinini tout ça to zo komona ngo bongo mais nzoka ndezalaki ba bénédiction peut-être au to zo koyebate. Alors lorsque na vandi na kanisi na tali lorsque na kepe na mboka wana na moni ndenge batu bazali ko vivre et pesa ki moi participer mawa par rapport ya ndenge biso a na kati ya Congo toza ko vivre. Alors na tali bongo na lobi non il faut to salisa pe il faut na salisa donc je pense que yangwana et utaki na botami nango famille et puis le fait que na kei na moni différence ya nini ndé na lobi na zonga à chaque fois na zongaka nazalaka toujours na œuvre ya ko salisa ba orphelin ba veuve ba zangi na bandeko oyo par exemple bazangi yango voilà et ba étudiant en tout cas baza ebele. Maintenant déjà fondation est déjà plus ou moins combien d'années d'existence nango toza ko kende déjà 3 ans si je me trompe pas 3 ans 4 ans au toza ko kende nango. Oui, déjà oui. Réaction plutôt œuvre nini so sali déjà merguez sur opes na gauche droite c'est batté quand même cause alors créer le kwango na moi si maté que non pour lobeya que non tala na sungara bino na yeki pona tia libaya soit na commune ya monga fula to soit ndenge ni to esali ka ke pona bolingo o yokola na ngona katanda ku ya papa na mama yango yo potali ke na ke libanda na moi mukie na zo zwa kuna tika pena créer ko sunga bande ko na ngai. Oui, en tout cas, ce qui n'a pas dit bien, ils ont le coup par exemple un beat oyo na créé yango. Je pense que bah œuvre na biso pour répondre à la question na liboso, bah œuvre to sali et belé. Na ba église par exemple catholique. Donc je pense que to salaki ba annonce na biso ba ndeko bayaki na ba nini Caritas. Je pense que peut-être nga nazalaki te mais bandeko bazalaki ba manager banani tout ça baza ko kumbela pe na niveau ya awa to sungaki na ba en tout cas na ba bisika ebele ne na tuko loba ba étudiant mususu to futeli bango pe classe donc bana pe amikie to futeli bango pe classe to latisi bango donc ba œuvre ezali ebele en tout cas bilili ezali oyo par exemple to médiatisaki yango te to kosala effort de manière que batwa meka pe ko découvrir pe biso pe fondation Leveta c'est na ba manière na biso oyo toza ko travailler pour na kosunga peuple congolais. Mais est-ce derrière yango derrière fondation ezate que lobby o Leveta c'est a libaya postulé
comme député provincial na commune ya Mongafula. Bon, je pense que Tozana Tumba Tumba, Bomba Bomba Mabe. Ouais. Donc, pourquoi pas l'OBP par exemple, Likanisi Wana Bisopeto Zalanango, pour que Bisopeto porte une pierre na kati ya société na biso. To EDP, parce que Tozana souci Wana. Toza vraiment na besoin Wana, ya ko aider, surtout les sous-sopé jeunesse. En tout cas, Fondation na biso, ils ont vraiment peu quoi pour la moussa jeunesse. Pour salir sa jeunesse de manière que va comprendre que mboka o eza biso. Donc on appelle si Vezacle honorable ba mbote belé pour azali azali vraiment encore le banzela. Oyo a pandanjila. Voilà. Donc ngai na roki ko lo banga levier naza na école na ye. Naza vraiment na école na ye. Na spiritus d'abord na esprit voilà donc fondation na biso pe bit o peza yangwana yangwa ko la musa ba jeune pour ba yeba ke biso nde tozali ba ministre à lobby biso nde tozali ba président lobby alors ba veo bazali kolo ba otike la biso place te donc c'est que biso pe en tant que ba jeune ndenge na tout monde ba côté kuna jeune mobo ya 21 ans 22 ans 20 ans, 18 ans, avant la porte belé, bah vous contredire ngate. Aza ndaku, ana car, aza na momi, ana bana. Et puis akina ramsala, azo zonga, azo kumbe la pena famille na ye, nenge sengeli. Aza kuna besoin te peut-être que ne relève pas maman, toi qui ne wapi. Donc mboka déjà et bongisi social, okoki ko sala ke muta lelate. Ango ngaipe. En tout cas, naza vraiment na besoin totombola mboka. Lobby peut-être pourquoi pas likanishuana. N'habite toujours ya aider population, n'habite toujours ya aider bana mboka tokene liboso. Merci beaucoup. Vous avez vraiment na likanisia bien. Il y aura certaines personnes au fond d'abord hôtel mais moi na muke mais il a l'idée au peut-être msubiso ba kolo to simba pe ba mbongo kala mais to zwa ko kanisa ko ça idée on a te mais là ce phénomène combattant oyo mingi évoluer trop na scène Europe, ben interdit ba musicien ba prestataire il y a de cela douzaine d'années plus ou moins. Oh les artistes musiciens ba prestataire. Sur hôtel la majorité ba ndeko na biso ba congolais ba combattants na au hôtel la boye baza déjà ba plus âgé par rapport ya bandini mususu. So yoto mozo mone loko wana keno ngai na musala na ngata mususu ba fali pour ba copier l'omide ba Weranson ba héritier ba Fabrice tout et tout. Musala na bango za ndule yango ba batangisi la bana yango ya moso mone pe na karabie za pona bulona siko ba ndeko ba congolais ya biso ba benga ba combattant l'idée ya ko suspendre to ko boya artiste mise ba evre na scène ya Europe eta ki yo jeune oza na idée oza na moi vision mususu ni no rolo bana ba papa na bino wana na ba yaya na bino. Oui, merci beaucoup pour la question. On a s'attendait que tout est qui reposé yango. Merci beaucoup. En tout cas, na place au Penazali, je pense que la communauté n'a pas besoin de recouvrir. Mais Nazar aussi la paix moins fort de manière que tout mécanisme pour la communauté na bolingo ya bana mboka ba congolais parce que na roko sa yote nazo répondre à question na yo bolingo ezate tozo mi benga ba congolais mais tant que toza kuna bolingo ezate là c'est vrai donc des fois to komi toza awa to pesa na rambote mama boni ogo ke déposer ni moko kwa mai ba pesho mai mais kuna oroki po beta porte bwe muninga pa boy po fungoela yo obenge pe na téléphone bo abope ko répondre pour na ko aider to po aya ko salisa yo na likambo moko na communauté place nazali nazali ko bunda je suis quand même président aussi et en tant que na ba jeune et nazo kumbela bango pe en tout cas na mekaki ko komela ndenge to sara toujours kuna bokechu na komela pe odombo na komela pe bato ebele o bazali kuna na mekaki ko koma na Facebook na komaki na Instagram na bango na komaki pe na ba WhatsApp na bango mais réaction ezalaki penza bien te parce que biso tozara na système wana te peut-être beaucoup za na bureau moko bomta komi o tozala ta à répondre donc à zate alors pour na bandeko wana pour na répondre ata mwana o par exemple asali soki pe akoki osala nini ata toloba par exemple ata mwana tata mbwa par exemple place wana babetaki efimbo to basalaki so pe ndenge nini donc je pense que arozonga lisote so amoni mutu wana arobanda rokima donc na roki koloba par exemple pe ba musicien sanction o bapesi bango ekoki
bazali quand même batu baza quand même na famille baza na bana oyo baza par exemple kobokola. Alors na sengi na ba combattant nyonso to mutu nyonso o par exemple oza na besoin kobunda pona ekolo bozo sala musala oyo eza musala moko noble musala moko kitoko. Mais je pense que boza la focaliser kaka te et pas ya batu moko o etali musique toza na besoin na bino bo kitaka na mboka awa bo meka yoye voilà oye na idée ya kokanisa kosunga bandeko ya yo bazangi vraiment mais so bango ka ke no bafandi wana wetale werera jibira kofirira farira kaka wana kofinga yango nde ya ebi mais kokanisa kosala ke no na memata implice na mboka nanga rien du tout lokwa yo mwana muke oza mwana parmi bana ope ya zana bango vraiment. Donc na lancé vraiment appel na ba combattant surtout peut-être ba banga kaono par exemple ba roi ba robomayo ba osala boy et bon ça peut problème té atape so kufi le roi ba kufa kana ça un problème té rotika toujours na histoire oyo par exemple au pesi pour na mboka na yo totika ba musicien ba sala musala na bango bo sali oyo esengela bo sala sanction bo pesi o sanction bo pesaki bo pesi ekoki. Je pense que ezali na batu oyo par exemple nga na za roloba na éviter ce qui peut-être après si mana ya émission bon kanganga to peneni eza na ba yo za mona poto ba kango te d'abord pe wa muta makofi ona na roya bo azupe na vraiment donc ezali na bato bazali direct oyo baza ko semer ba trouble mais des fois tout va na pas na bango si tout va na pas na bango. Donc eza kolobela peut-être ya kimokolo si donc toyebi bato bazotia désordre na mboka oyo to na Afrique kobanda bakoko ti na ngonga oyo toyebi bango. Alors ba place boza kovanda boza kotia bango panzi likolo te mais boza kozonga ka epa bandeko na bino po bango peut-être bazosala yango manque ya moyen soutien ezalité. Donc je pense que tokende tout droit na bi tokende pas ba musicien te tokende pas ba nani te place auto vandi nde place makambo eza kozalela. Donc to telema so to kotumba to tumba nde kuna so to kolobela po to lobela nde kuna boyende awa voilà boye okuta na mbala moko na tête parce que lit na bango pe bon. D'autre part basali pe lutte moko ya bien pour que pouvoir passer au euti koleka ezala lisusu na tête mboka te basalaki oh les lois à la tête moko nga na benga le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton oh basalaki combattant lokola bango alité pena bango pour lelo Joseph Kabila Kabange azala lisusu na tête mboka te to moni depuis Congo ezala Congo ya komona pouvoir pacifique pena président sortant na président entrant c'est la toute première fois depuis Congo ezala Congo to mona ngo to vivre yango. Pourquoi kaka bango ozala souci ya mboka oui c'est bien bon to bango ba président tout ba banda koya ba ondozaka binemi na bango yo teke mwana ozo s'adresser na ba kulutu na yo ba papa ba ndeko na yo pe ba camarade ba yaya pona masolo oyo yo moko telema po yo zape mwana ya poto outi fraîchement 001 o esika no ye pona ko lakisa bonne foi na yo na mo bolingo za nango vis-à-vis ya bandeko na yo o s'adresser vraiment loko et si là directement tant que nous émission Tumba Tumba tant que nous la chaîne Tumba Tumba TV officielle peut-être que vous voulez savoir va donner à Batumisus. En tout cas déjà na otai koloba yango na lobby lisusu vrai problème eza ko wuta et pai to vandi biso place to vandi place to za ba résident vrai problème eza ko wuta wana après kolongwa kuna ndezo ya ko awa. Donc je pense que tout le monde a bien à comprendre déjà. Donc ça dit Afrique, ça dit bon occidentaux ne mutu. Ouais. Oui. Donc makamozo utakuna place auto vandi et comme awa ba travailler yango na bato par exemple ba rozala o ba rozala ba zui bango ba travailler bango ba kotisi bango na makamo ya misala na bango. Alors pona ngai totika ba musicien kimia basa misala na bango bopesaki ba sanction o bopesaki donc je pense que bayoki ne on est na tukoloba bitumba oyo ezo banda place oyo biso tozali sima batinzi yango na
Afrique to wapi ba na ba mboka na biso eza place nini ba scène eza maintenant ko se passer na pesi kaka lycée moko bakataka nzete na mutute soki bolingi vraiment kolongola nzete bobanda na source bokata misisa après bokoya kokoisa nzete mais lokola biso tozokende vraiment kaka neti dans na lopena likolo ya nzete na ba feuille na ba bitape yango ozomona ke problème oyo ekosilaka jamais soko kangi mutu lokola par exemple Igwe de la Forêt Fabrigas Fali Ipupa oboyi bango babeta ba politicien na biso pona tanga par exemple Kombote etali bango na nini équipé bango na nini donc yo au bénéficier na nini tango interdire biso ba congolais na ba ve na ngai oyo toza kosala na pesi bino conseil na bino nyonso ba combattant biso nyonso to travailler likambo oyo na source sima to kita place saine eza kosalama je pense que boko pesa nga vraie raison likambo oyo par exemple aussi la so to telemeli bango botika biso to meka un peu kotambola lolenge o biso to lingi soki bolingi bo travailler na biso boya to travailler na bino elongo awa na mboka comme ça bana mboka ba bénéficier olia koluka koya kozwa par exemple na makasi kobotola biso parce que bino boza makasi to soki pendenge nini to meka pe kolakisa bango yango je pense que to wana to kobanda na source et to kozala na facilité ya kokoisa mabe oyo ezali na mboka. Merci beaucoup le Vetas to sur la première actualité moko ezali et Peniel oyo azali bongo ex femme ya notre pasteur notre chantre dédié qui est Maï Kalambai via sex tape utiko bima o ba publier ta ki bozala ne pe mboka moko kuna nini roloba na Peniel pe na bato yo baso ko continuer toujours ko partager vidéo wana pona o ya salaki. En tout cas na rosenga na bande ko nyonso tout to botami pa ya ba mama biso nyonso tout to meka un peu ko bomba soni oyo ndeko na biso asali po aza mama au nom par exemple ya ba mama nyonso na soni uti koleka na sengi pardon na sengi bolimbisi et bandeko nyonso tout oyo par exemple aza likanisi ya ko partager kanisa ke outake pa ya mama limbisa ye parce que obotamaki na nzete te obotamaki pa ya mama alors na rosenga pe pa ya ndeko ya mwasi maman je pense que ozali mama oboti bana na artiste munene ya mboka na biso tika koyokisa ba congolais soni tika koyokisa biso soni soko oza na besoin ya succès balukaka succès na ba makambo pesa biso makambo yela biso makambo oyo ekoki kopesa au succès réseaux sociaux et trouble yo te peut-être pour na ba nombre de vie emsou peut-être na Abidjan ba ebiote emsou par exemple soki pe na Malawi ba ebi na bango yo te ezaka biso na biso nde to ebi alors eza communauté ka congolaise alors eza soni po na yo alors lobby bana no ba okola ba ya kolakisa bango ke non voilà maman na bino déjà to mona etala makambo ya sala ata yo moko vraiment to soit culture nyonso te par exemple au besoin ngaro sala par exemple pour mon américain moko Kardashian soki pe nani tout ça baza au sala un jour et ko rattraper yo maman alors eza soni pour na ndeti ngai par exemple so na boti moi na ngaza par exemple camarade moi na yo so ba swani muke na peut-être na robiseka ke non maman na bango asala ba histoire moi mabe so ngio buka eka razwe loko talabo moni ye soni oyo par exemple opesa na bana na yo yeba ndenge otambola parce que ozalaki na mosali ya nzambe mais quand pe kopesa ye honneur respect ata so iboza lisusu te vengeance ozokende nango okenango mabe et memo na nzela liwa soki par exemple ye à se convertir asambeli penza na bosolo emso kotika mokilio na ba aventure oza osala yeba muto ozalaki na ye pesa ye respect pe tala futur ya bana na yo pour na lobe pesa soni te
eza ba archive. Merci beaucoup. Merci beaucoup les VTS, merci beaucoup pratiquement na suka na ebité message no repesa na bandeko ba congolais parce que passe les mboka Congo mutu to comme ko visager comme ko rêver akende ko fa na poto kuna bo avida poto kuna social et fanda et tout monsieur bazo beta ba développer pour na ko longwa ka mboko monsieur bazo luka na banzela ba chipre ko kende ko tanga mais pour abimara mboko conseil no repesa bandeko azana kalikanisi fona ya poto il faut poto sur la komi fona zo nzele moko fona landi se bana pour pesa ngado qui avant ni le repesa ko message na bandeko. Oui, bref, en tout cas, d'abord, nazo kene à liboso ezali ke ozana besoin par exemple ya royaume États-Unis. Nzela ya bien, ya kitoko, ya malamu eza développer. Tango okomi okuti ba papier na mesa. C'est-à-dire bazo benga oya ko récupérer ba papier na yo. Sans pourtant que ba brisquer yo ton so peneni. Tango ozu ba papier oza na facilité ya kotanga, oza pe na facilité ya kosala musala, ya kozwa ndaku, en tout cas ozali vraiment na ba porte place nyoso orokende ya kofungwama ozali na green card na yo yo mutu par exemple oza kolinga koya pona par exemple obwaka ngunda ndeko nanga baza ko souffrir boye bazo pesa bango msusu par exemple permis de travail ya 6 mois après wana il faut abanda suko luka a réappliquer ezozwa temps ebele oyo par exemple pour ba pesa yo par exemple résidence to ba pesa green card toni et que vous avez une affaire par exemple il y a 10 à 15 ans mais au souffraka toujours au souffraka mboka na po mutasa lisayo eza pasi yaka na nzela ya DV yo pe mutu par exemple oza na classe kokata classe na yo te pona oya ko boka ngunda par exemple en États-Unis pona lo bakuna esika na vandi pe na yebi pasi yo bato ba mona kuna yo pe mutu par exemple ozo beta DV oza ko linga koya ndeko nanga longola esprit oyo ya goigoi chana mutu ke ozo ko ya kosala kuna eza o babengaka na box ne tolobaka tout akumbanga il faut la mukatongo okene musala soko boy kayu oko vivre ndenge nini parce que kuna tozo vivre na kayu soki o boy kayu muto akoyamba na ndaku azate muto akochope na ndaku azate donc oyaka na idéologie ya tout akumbanga il faut na sala na bunda na sala bopoke na longa kayu eza pasi donc mutako sabinote kayu eza pasi mais tu as déjà un esprit na yo ke na zoya pona beta kayu na gagner na zobala yo pe mutoza koya ezali na ba makambu o fo rolanda ndeti par exemple oroya awa ozaki na ba système na yo ozui mwasi par exemple na njili ozui mwasi na lembo botisi muto koyeba yo azate kuneza système soki ozoki mwasi na njili système déjà yebi ke obotaki na mwasi kuna soki oboti na lemba oboti soki pe wapi yeba yango kende kolanga oko subir système o babengi child support ba momi ebele baza kuna baza na système baza na ba makambo na bazo sala aboti nanga aboti na yo aboti na ye azui afandine na ndako mbongo eza koya epa na ye ya ofele po mbongo nyonso yo osala l'état aza kopesa mwana d'abord liboso yo otikala na combien donc wana eza déjà kaka exemple moko na pesi d'autant oza koya yeba makambo wana nyonso tu ezali et na pesi pe lisusu bolingo na mboka wana toza nango mukie mais na kosenga na bandeko nyonso toza na bolingo toza la vraiment na bolingo ya koyamba baninga tomona baninga te par exemple aye azolumba nanu par exemple soki pe sur la mapeka donc azaro brosser bien te tozo ba par exemple kosala eloko boete na poto omonie mutu pamba. Donc je pense que bisogno surtout au Kendaga par exemple webi osala par exemple douche ya pompe pour a bisogno to webi conjoncture ezali si ndeni ocha place ya mai ya moto ndeni ocha nini microwave ndeni o chauffer biloko na machine ndeni osala réchauffe gaz bato belé peut-être pe a éviter yamba muninga na esengo la kisaye ndenge nini oyo akoki kosala ndenge akoki ko s'intégrer pour s'adapter directement koboya muninga te komone pe pamba te po biso nyonso toyaka bongo malembe si okokota na kati ya système o vraiment naza kosenga na bandeko na biso yango wana o vraiment naza kosenga. Merci beaucoup to remis pratiquement na suka ya traité na biso na émission na biso o eza bongo diffusé awa na kati ya Tumba Tumba TV officiel o naza ko recommander batu to esika tu bozwami na kwe nyonso tu
bossa la confiance na Tumba Tumba TV officiel. Abonnez-vous massivement, peut maximiser vos likes, vos commentaires et tout comme ça. Et comme ça, la bien chaîne nous est pour Nabino. Et il y a un autre comme pratiquement la souka éviter message ni sur s'adresser. Aussi, tout ça, la synthèse de ma fondation. Et maintenant, ce côté à ma kofi. Ozo bunda, combat professionnel, kuna, to, ezakake, au mekara, combat mater. Oui, bon, Nazar au bunda pour que l'obina comme professionnel. Alors, eza facilité. Par exemple, n'engue ça la mara, pas na biso awa. Au kiko bunda, combat moko, to, nini, tout ça, au koko, ça, on peut glisser. Alors, je pense que pas na biso kuna, il faut bunda, il faut bunda belé. Alors, caillou, classe, ils ont vraiment coupé ça tant minité peut-être pour na travailler. Alors, nous avons lancé un appel et pas de surtout bazali na États-Unis, ba vidéo na ngezali, na je pense que na bundara bien, na gagné pe ba combat na ngam ezali. Donc na sali pe ba compétition ya minene o yo ezali kaka amateur. Mais muto penza o par exemple à Monia Sepeli, à l'obipé par exemple, que non, voilà, na ligne au travail, nous, tout le monde a payé Nini Nayo. Je pense que je suis là, je suis très dispo. En tout cas, na roki o tchape kayo, pembeni, na ro sala pe ma momsupe à classe, Tony, na ro tchango pembeni, na zala un peu focus pour que na travailler pro, na koma professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement na souka, il y a traité na biso au moins de 3 personnes au balandio na Tumba Tumba TV officiel. Oui, en tout cas, na pesi mote na famille Tassé Mobimba, na pesi mote na famille Fianda, Madame Nangai, Suzy Fianda, et bonne guérison, maman, je pense que Oroka bien. Na pesi LT Prod, Mbote, Fondation Les Vieux Tassé, Mbote, na pesi manager médio, Mbote, na pesi trop d'avance artiste na LT Prod, na pesi Tony Mpungu, Laura, SP Tassé, Pati Tassé, Teji Matoufoueni, Boris Loco, Napesi JJ, Napesi Mbote Paya Raymond Munganga, donc Napesi Bandekolanga, Nyoso Mbote Tozarana Bango, Richard Bango Nyoso, Napesi Pesi Bango. Merci beaucoup, merci beaucoup les vieux tassés, merci beaucoup. Comprenez que tu as mbaki bongo les vieux tassés, oyo bongo azali jeune a évoluera bongo aux États-Unis, aza boxer et aza na fondation na ye oyo akanisi namuke oyo azwaka ayaka pe ko sunga bandeko na ye yango bandeko ba combattre bolanda exemple ya mwana na bino leki na bino master na bino. C'est-à-dire oyo aza na âge loko ya bana na bino âge ya bino âge ya baleki na bino c'est-à-dire tala confitala raisonnement ya mutu aye pas sunga bandeko na ye. Vraiment merci beaucoup na batutu. Merci ndenge bolandi biso derrière la caméra c'était Merlin Bitiama yemo pe mtasimbi côté ya montage. Merci na Rola Kisas, merci na Merlin Follow autorité morale ya balindusi yebi toujours ya depuis Dadinzazi. Merci beaucoup na sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes, président de l'association Stade de Pritane, là où repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Merci na Batutu, merci pour la Fondation Mobimba, association Foi Bantou et Yemoko président nango Papa Tridor Chibangu. Et portez-vous bien, c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.